Depuis Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, bipai wapi bozuli baku ya kolanda Mag FM. Ya mokolo ya lelo oyo ngai Henriette Futila nazali na esengo makasi ya koprésenter yango pona bino. Mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pourquoi pas partout dans le monde. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke to ya dollar ekiti mukie kasi biloko ezali kaka komata se komata kokama. Mikolo yo soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona ke to ya dollar e bouger mukie kolongwa na 26 000 francs et komi na 23 000 côté mususu 22 000 voire même 21 500. Kasi constate osali ezali ke biloko etikali kaka na ba prix ya kala et pourtant biso nyonso toyebi yango malamu ke ba prix ya biloko mingi elandisamaka na to ya dollar mais kokamwa sur le terrain ezali contraire biloko olie ekita ezomata kutu koleka ndenge ezalaki oyo ezolakisa ke kokita ya to ya dollar eza na influence moko te sur les marchés po vie sociale ya peuple congolais ezokoma de plus en plus surtout na oyo etali kitunga ya wenze po yango nde ezalaka priorité ndenge balobaka nyongo ya libumu eleki nyongo ya kolata po elamba basombaka chaque jour te kasi kolia jour férié ezalaka te, c'est-à-dire chaque jour esengeli na mutu oyo aza en bonne santé alia kasi na lire oyo makambo ezokende ekosenga tokoma kosala ba jeune forcé donc oza na nzala me eloko ya kolia eza te pona yango tozali senga kaka na bakonzi batalela biso situation oyo po tozoyeba te tokosuka wapi. République démocratique du Congo ezali mboka munene ba espace vide eza ebele bo renforcer agriculture po yango pe eza moko ya ba facteur oyo etombolaka kita ya ekolo. Soki bilanga esalemi milona ekobota ebele pe ekosunga population bakoka kolia malamu. Soki bosali yango ekosala eloko te. Banzela mingi eza kaka ya kobeba kasi misala ya botongi ezali kosalema te awa pe elanga ekomi na suka soki bambula ebandi milelo na milelo. Na période ya mvula tolakisaka bino ete ya banzela mingi ndenge ezalaka ya kobeba pe badega o esalemaka kasi ya pasi eza ke banzela mingi etikali kaka na eta impraticable. Nzokande esengeli misala ya botongi esalema panda période o ya elanga po dans un mois bamvula ekobanda risque eza ke badega esalema koleka ndenge ezalaki liboso surtout ke bakaniveau mingi ekomi vraiment bouché na ba sachet na ba bouteille en plastique donc ezali malamu te mingi ba route secondaire pe esengeli esalema po ata bamvula ebandi circulation ya batu na mituka ekoka kosalema na ndenge esengeli po na kodiminuer bambouteillage oyo ekoma kosalema mikolo pe ngonga nyonso awa na Kinshasa okomona ata na ba air oyo nzela ezalaka polele okokutana na embouteillage bakonzi en tout cas tobeti mbela epai na bino bosala na lombango botinda ba agent ya botongi banzela babanda misala pe kirage ya bakaniveau po ata mvula ebandi mai eleka malamu po na koevite ba dégâts po soki te na période ya mvula tokotambola likolo ya mai lokola Jésus Christ mais boyebake biso tokozinda bomona loin. Érosion moko ezomema insécurité kuna na quartier Livulu na commune ya Lemba bozo ba détail na commentaire. Na quartier Livulu, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa makasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino moko botala érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulai yango ekomi ko déranger population na oyo etali insécurité akosakana te awa soki ekomi kaka 19h to pe 18h yebela déjà nzela
nzela ya ndaku soki bokoleka na mituka bomatisa deja baglace na bino po insécurité oyo ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babatamaka nde na érosion oyo tangu bamoni bato babandi koleka babimi babandi kokata kobotola bato biloko bino moko boyoka ndenge population elobaki na micro ya Mag FM. Bakima kuna ngambu na libenge wana si bakoya basali babundi basebisi ba machete na bango na prince awa apo bakati sikuna na ngambu bakoti na kasa mabulu wana bafulu wana ndi basala ni bazwa nzela okima mbula soki ebeti même ata na moyo lekate ozobanga omoni soki ayo moso sombi po tambola ngo komi kobanga nateka mikate place ona kangaka 17h na kangi na kenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazoboma batu baboka batu na terrasse full wana bomona na ngambu wana donc jete mokonza mboka ya kotalela biso likambo ya place eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotela biso likambo oyo atsa bampule eza mulili ya kosakana te à partir ya 21h babokeli biso mutu awa bazwi moto na ye bademaraka nango bakena ngo bakuluna wana bauta na ngambo ya libenge oyo ya malolo awa na sie awa so tokomi 20h événement ekomi kosalama tokomaka na insécurité ya otambo. En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boyeba kotela bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique babatama soki botie lumière bakokoma un peu soulagé boyeba pe ko renforcer sécurité kotela bango ba policier bayeba kosala patrouille po bayeba kokanga ben civique nyonso oyo bayaka ko déranger bango awa boyoki. Komela café na Kinshasa etikala nango lisusu kokota restaurant te po ata na nzela okokutana nango bazotambusa. Kinshasa tangu tolobaka RDC mbokelengi bokanisaka tokosaka bino moko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela café oke na mwa coin na yo oyo bakangaka babanderole tope bamaputa pona komela café kasi lelo makambo ebongwana café ekoma kotekama ya kotambola epa ya bavendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa yango wana na 500 francs ya pamba omeliti na okitoko kop oyo ezali kosunga ba célibataire ebele pe ba travailleur mingi o babimaka tongo azana temps ya kosala tite tope courant ezali te awa ko courant ekoma nango fwen na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na ba chayer oyo asombi mwati na ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po sala mwa feeling tango muta komela za nango boulot na biso to ndima te do sa boulot mais l'autre sali yango ka tala mamne za kaka vient moi mobalo wa oluka mo patrie nyonso monke oko sala ndo sali mais konta nango te o mona ne na sala boye mona ne na sala avanti mais so na ta ba pia mo mike na ngabwe na voix mieux ndima te na sala boulot o za nango boulot o ni sa monke o sala boulot asala na e mais ma bende za ninge ba mo confirmer o waka liso msu o congolais te congolais ko be bona congolais te ba waka kaka mais za nango musala qui partait o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop oyo kosala ke esunga bango po l'état azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver. Ba autorité congolais basalaka suivi ya ba bien public te bazalaka mbangu na kotonga kasi pona kolandela ngo jamais ba.
Na bamboka nyonso ba autorité balingaka batongela population na bango biloko ya kitoko, c'est-à-dire ba bien public oyo ekosunga population à se retrouver. Ba bien public yango ezalaka lokola ba stade, banzela, kota ba minda, kobongisa, ba bisika moko ya malamu oyo population ako se retrouver na yango. Pe bamboka yango esengaka ezala na batu oyo bakozala uniquement pona kosala ba entretien ya ba milieu yango. Kasi awa na ville province ya Kinshasa pasi ezalaka ke okomona ba autorité ba welela kambangu kotonga nzela kokende ko inaugure kobongisa ba stade, kasi soki kaka ba inaugure yango tangu ba pesi mukongo pona bango esuki kaka wana. Soki olandeli mikolo okokuta ba place yango ebeba ndeti ba passerelle ezalaka lisusu kitoko te, ba marécage misusu kutu elimwa nango ekoma kopesa pasi na population kokatisa, ba éclairage public misusu epelaka nango te, na ba stade bisika misusu ebota matiti salite oyo wapi population bakoma kolela ba autorité babete yango mama na kara. Nyonso wana ezali que poursuivi ezalaka te pona kosala entretien ya ba bien public yango wana population bazali konyo kwa mape ba bien public yango ezali kobeba avant, alors que mbongo ebimaka ebele pona kotonga ba bien public wana. Tokosenga kaka na ba autorité kotonga tope kokende ko réhabilité esika ezali malamu, kasi suivi faut ezala po babiloko yango ezalaka toujours intact yango nde ezali kosala beauté ya mboka. Soki bozali ko négliger yango ezali pasi mingi, boko banda kaka ko baluka kaka esika moko lelo bobimisi lobi bobimisi mbongo, kasi biloko yango pe bozali ko bongisa te, bofungola misu botia mayele boyoki. Barre de bis ekoma nango lieu de refuge ya bakuluna na bashege kokama. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bis, en tout cas ezali pasi pe mawa. Po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa, kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana, kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa. Lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga, kasi suivi ezalaka te, yango tokoma komona makambu ya boye. Pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana, donc ekoma nango nde lieu de refuge. Yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana. Mona ba pele vraiment baluna ka poto. Mais pour ni vraiment biso pe kosala pe mboko na biso comme lokola poto. Bare wana basali yango poke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport. Mais to mona vraiment comme bosoto ba chege ba komola la wana. Ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komola la wana. Mais suivi ce qui est là nango makamunyo sona vraiment donc elingeza et salema nango te. Ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balula ka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te. Gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo zenenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susu te moyo te matana na petit peu va ezali susu te comme bakuluna bango bazaka suivi na loko te bango kaka basali musala bango bakeke silesi zenenge ya Congo. Barre de bis oyo ezalaki ba transco fo bandotelema ba bis nyonso fo bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place au barre de bis ezate. Mais place oyo ya barre de bis eyoko koma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayeko zela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi. Mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais
base à disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que bisonyo soto banda côté le mawana poto zela kabis na ndenge ya kimia. Awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngolokola bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo boy ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te. Population ya quartier Lubudi kuna na commune ya Ngaliema bazali toujours konyo kwa mana o etali au potable bolanda élément. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kaluka na commune ya Ngaliema, plus précisément na quartier Lubudi, l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te bota la mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki toza na mai ya malongati do apasa ba mai to mela en tout cas do pesa so malade belé toza ba mai ba suksi do ba mai ba forage. Oui, mais forage est dans moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kalukawa na bila population batoza na bango ils ont pas. Mayo ndeza boye soko tango na munoko neti mungwa neti kisi do pom kitangwe za passe. Yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai. Bakonzi ya régie des eaux population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu mai ya régie des eaux ekota po bango pe base retrouver lokola na ba commune mususu soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya régie des eaux baebite. Olingaka kopeta musique ya qualité kimamba muna 14e rue na studio Liloba po okozala jamais déçu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele.
Yo mutu eumela na bokono bambula ebele ozwa solution te kimambangu na centre hospitalier Dominique Leker pokuna okozwa guérison na ngonga moko ya mokili. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki ba chauffeur mingi awa na Kinshasa ba respectaka na bango code de la route te ba koma na bango kotambola na bulu eke na ndenge ya kosakana. Kozanga notion ya code de la route epa ya ba chauffeur mingi a na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto ekoma ebele tangu mutu ya moto azo précipiter aleka yepe azokota okomona ecréer accident soit à tout type mutu kamususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pona ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki conscience esala circulation esalemaka na ordre pona koevite bambouteillage na baaccident boyebaka pe korespecte bande po tomonaka misusu aboyi na ekozela akoti sens unique r mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boyeza kitoko te.
ya lelo ekomi na suka avec impact na idéologie soki bosepelaki nango bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana mpona kosalela bino mosala kitoko na nsima ya kamera nazalaki na Samuel Ilunga yende abendaki nga bilili po bomona nga na bandako na bino na montage Francis Peta papa na legri ya yende amontaki baimage ya mokolo ya lelo kasi botika napesa merci epai ya maître Malou Abili Cléophas mon boss oyo azali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba pe na pesi mbote epai ya ingénieur Trobor Badiata les banquiers nzete ya malili ya tonga soki boyi osali mokili na yo mbote na yo esika ozali ingénieur Trobor Badiata ngana bino tokokutana lisusu mikolo ezali koya kaka mpona kosalela bino mosala kitoko bongo te